accent on a posé nos top vision balbara bozara moi sinon mbali na ebike so bozara faux. Oh, balobi bongo. Oui ba producteur nzonzi mingi basi na bango kaka bino moko ba artiste. Te ngana na mbala producteur terme. Ce qu'on a nzonzi na bank saka. Na ba fille tout nzonzi. Kobang ça c'est mal parlé et puis c'est trop mal parlé. Oui, c'est mal parlé et puis Kobangi ça, mutabangi ça mutwazate. Mutu moko pe soka zo jouer pe na ke ba télémission yo, ye pas télémission na beta ka mais la boy na ngotanga ko mbona. Yo moko bimisa ko mbona. Te abeta ngate mais ba joua bien. Parce que ozo zani po bala kitoko pe zo ko mama kaska mingi te pe ko sila. CongoDialogue.com. CongoDialogue.com. Un grand merci à l'internaute tout vous a branché à Kolanda émission Kitoko émission les plus suivies partout dans le monde émission tout est permis nakati ya Congo Dialogue plus site moko c'est bana poto baza ko se retrouver partout dans le monde bazo ba actualité ya bien ba news ya solo pourquoi pas ba information ndenge ville da bango ya Kinshasa ko développer na ndenge ba santé ya ba artiste na bango baza na besoin ba makambu wana nyonso yango na kati ya masolo wana tout Nyamakor pas au boucan toujours idéologie française ngeme Congo Dialogue pourquoi pas lever les news des stars congolais venangai na bête la tolo toujours sans oublier boss des boss big boss Zoro Mabia la personne mbote nao na mama cheval santage na zabongo na artiste comédienne moko aza komoni princesse la princesse dans la nzonzingi kana mabia zo ko cartonner partout bana poto bazolela so na tongo na peso bonjour na poko na peso bonsoir. Dans la princesse, après ça n'a pas mis dans la solo là. Un grand merci à Pierron Ngombo El Picasso. Sans oublier Yawili. Silisa Yawili. Yawili Moucheni, code Amboka. Le véritable code Yawili Moucheni. Via Bapeti Nae, bisous Nayo. Ouais, bonjour. Princesse. Bonjour Nyamakor. Na mono kale. Na mono kale, mono ngali. Merci beaucoup. Donc bonjour na fan nyos balinga princesse du trône. Bonjour comme ça mon producteur Top Vision Yves Lubamba. Bisous à toi donc. Voilà. Ouais, merci princesse. Nous avons besoin de toi nous avons travaillé dans le groupe il y a président V12 azana nous boni en Europe, ça bien. Oui, président nanga bien la PC ba bisous. Té, tous allons ensemble, président nanga V12 Kwanza mon patron. La personne va bisous depuis Londres, et puis on a l'émission yo. Donc Aza très bien donc. Président président qui n'a libella auto nini azala ngunda mukanebi mato ne to comprendre te banda pakenda Camille Toya président veut tous Camille Toya pour ton ba projet belé photo sala donc tout dans mangbe belé autozo photo réaliser en donc président la biso Camille Toya na biso elongo donc bon mona ouais merci princesse yebisa biso na pièce oyo bandi mikolo yé comme on est princesse la princesse du trône azar mon ko ya ba artiste comédien na kati ya groupe ya président V12 balikara toujours na digital et bolana ba pièce na bango partout dans le monde bon mona kelongo boyebe toujours na bantonzing azola na bino azola mwana bino princesse yebisa biso sko groupe ezoko évoluer ndenge nini. Oui, groupe évolue bien, tout ça vraiment très bien. Donc malgré président la biso musika na biso mais biso bana to bosser dire na bi ke ba fan nyonso tout bolanda théâtre na biso bo mona musala to sela bino to sa musala kitoko na bi ke bozo benganga donc voilà on est là. Donc on travaille quoi. Princesse ko pièce yo zo le kamikolo yo ne bato bazotuna na babala bazotuna yo ekosuka ndenge nini yebisa biso Francine ngi bazana besoin ayeba ekosuka ndenge nini elengezanga lipasa azana besoin ayeba ekosuka ndenge nini. Elvis Kilolo depuis Londres na peso ba bisous ou benga isalenga bien donc pièce na dévoilé té na pièce na isa bino ka botala bolanda ko pesa biso matoi pona yo ka misu pona otala donc bolanda ngo nga na ebisuka té. Merci princesse. La petite grand merci à Pierron Ngombo El Picasso, mon président toujours ya Willy Moucheni, le véritable code Mboka. Mbote na papa la musika. Pourquoi pas mon producteur Dominguez de Aken. Shop musique toujours na katia Allemagne sans oublier José Moko maison africaine food. Princesse. Bana poto to balinga kao batala kayo balanda kola ba nzonzing na ba wapi partout. Yebisa bango no baye balelo nani apesa yo guwana ya omi kotisa na posa oyo komana ngo lelo princesse du trône. Ça posa kitoko makasi toni. C'est pas même ça donc kitoko ezango ya famille kitoko balobela ngo te musala ndi muto esala ke princesse ayebana partout dans le monde babenga
basere nanga Lidi Ngonda balimaka na Belgique babenga donc eza musala nanga moto apesanga goût ya théâtre sere nanga Bekam Sila Bisalo. Siko yimda pesa goût ya théâtre. Siko nani apprendre ko jouer théâtre. D'apprendre nanga président V12. Bimara na parler maman ina. Na ya mana ndako na yebi musala te ata ko loba bo na lobaka te donc naki trop timide. Siko lelo ningo comme princesse we monde entier ba yebi salon ndenge. Plaisir. Et ça a plaisir makati vient nanga José Moko bisou na yo donc ça a plaisir batu ba benga ngata nyama ko yo yibanga plein tournage donc na mana tournage ni nazawa mais na bité afona le kaka l'émission. Ouais, siko ndenge bo sala banzonzingi boye na ba producteur bozo ko marcher très bien pour tout le monde il peut mikolo nzonzingi comme nango sur internet ya qui pesa nzonzingi leki na ninga net sur les CD flash et peut-être na ninga net senti pena que moi mikolo pe ba production nzonzingi mati pour nzonzingi shitaki. Nzamba osunga mamunyo sweke nango bien donc sur internet wana to talama bazo benga biso donc voilà donc eke nango ka bien na grâce à Nzambe. Relaxon on a posé nos top vision balbara bozara moi na mbali na ebike so za faux. Oh balobi bongo. Oui ça tout est permis na bomba on a fait na top view bamba. Oh butkolo ba bongo ko aza mobala batu aza marié aza na bana c'est un responsable. Le ba producteur nzonzingi mingi basi na bango ka bino moko ba artiste. Ngana mbala producteur te mbana ngaza mutu simple Elvis Kilolo bisou na yo donc voilà Elvis Kilolo n'est papa. Merci Lisa. Johnny Nzala 4 saisons en France na bi ko telle émission yo donc princesse aza mwasi osa musana. Merci princesse. Un grand bisou toujours na Pinelli bébé goût depuis Lyon babi Brazzaville ça solo pourquoi pas Adèle Diogo bagou danser bagou différent ba bonne fête na yo Adèle Diogo mbota maelamu makamba sika makambu tu pe ya sika gentil pe ya sika ko sika pe ya sika pourquoi pas na yo Adèle Diogo bagou danser ce qu'on a nzonzing na bank saka na ba fille tout nzonzing ko bank ça c'est mal parlé et puis c'est trop mal parlé. Oui c'est mal parlé et puis ko bank ça mutu azate donc tobanga ka Nzambe po ene mutakela biso donc mutabanga sanga azate parce que na affrontaka princesse ne sikoyo affrontaka taka na jouer na baster na ya Nicole et Bakata Yosul Pechanga Sila Bekam Darling Palata Boui donc nazo affronter ba obanga sanga te mais nazo affronter bango donc c'est la famille. C'est la famille mais ça peine mutu moko pe soka zo jouer pe na ke ba télémission yo ye pas télémission na beta ka mais la boy na ngotanga ko mbona yo moko bimisa ko mbona te abeta ngate mais ba joua bien nani oh ngai naza wana te mpona critiquer batu naza wana te mpona boya batu parce que princesse andimane batu sœur nanga Nicole Bakata joua danger Bekam kukolo batu wana makutu ceinture noire Sila Bekam Ursi Pechanga bade belé ba jouera bien ba sœur nanga Gabriel bata vraiment belé na boya bango te donc basala musana bango bien mais ngape na esko na elo nanga moko princesse ayesko vite sa gema munyo surtout kitoko donc tokos princesse na ndenge yo osala ba film trop zo tourner ba film na ba producteur ebele bazo ta libana mboka bazoya ceux ba accordé yo osala production moko boye ya film ke eza un peu pornographie na kati ko sala ndeti ndiko na bino gel asali film na Roger ngana na pornographie yo osala ngo gel nani kaka ndiko na bino ka ya télé. Ah ok intéressé ngate donc c'est ça selon yé moronda sali casting né moni que c'est bon mais toujours éduquer masse biso vraiment to éduquer masse to éduquer on to éduquer et ça te que to ya to tenga misango parce que on a tala wana da pornographique non to le bara bongo parce que c'est pas propre ba parents batala biso bana batala biso to meka quand même ko bongisa film mais c'est ça nango bien mais luka elo mususu bima nango créer le roman batu ba kamwa yo ba sepela na yo mais pas pornographique donc c'est pas bon. Ouais, merci. Eza bongo princesse azali moko ya artiste comédien na kati ya groupe ya président V12 azape membre ya nzonzing pas travers partout na ministère ya culture ba parce que des fois te ba production belé siko yem service to yeba elo nyo sali ba production mo ko kota chez yo boy ba production tout le temps ba nzonzing non pesa non la nani pas non non pesa non merci na Nzambe o astali ki princesse balandae peut-être ba Hollanda na le belé changer hein. Et comme une madame le barana répondeur vous avez plus d'unité. Donc c'est qui singa
ezaka ki baolanda étoile tellement étoile na ngai ezo briller tellement ezo briller makasi donc mona bilaka bakangaka ete la princesse du trône airbag 5 étoiles okokanga nga te okokanga nga te po étoile na ngai ezo briller donc eza ta na nga quoi oyo loba nango bijou ilunga direct des États-Unis abi star du moment la princesse du trône nakomi koshite na déjà malema mais c'est ce qu'on a entendu oyo ozosala oyo na mama bakata ozo jouer rôle nini pe kombo ya titre nango za nini po bana poto bazana besoin kolanda bana no pe na entendu wana. Ouais, on est dans ma série, la film où est toqué dans Walt, et dans ma série, on a joué papa nanga Pierron Dombasi, Barcelone, maman nanga to iva na poto. Donc bola nango kaka titre non te na yebi parce que là il est moi sika et anga pété ba eka na scénario ba pesi nga rôle nga jouer moi na poto donc bo tala bo sepela quoi. Ouais, merci princesse. Princesse, avant de clôturer na yo na tout non le roman parce que ozo zani po bala ki te repesa comme makaska mingi te pe aussi là. Tinyo mabe. Makasi. Toni bien makasi. Elvis Kilolo qui question. Question on va poser donc na moiti donc na bala. Kamingite. Ki basombo meteli mingi na nzete suka suka ko ya comme mabe. Te kala mingi to ya ma oya na notre invitation. Oya penza donc il est na site now. Ouais, merci. Top vision Yves Lubamba Zolanda partout dans le monde. Message nous qu'on lancé à propos ya bandeko tout bazotala yo na émission Congo Dialogue émission tout est permis ya maman Francine Ngembe. Monde entier bazolanda message nous qu'on lancé à propos ba diaspora tout bazotala. Merci beaucoup maman Francine, initiative à kitoko oyo sali pour l'émission, c'est vraiment bien donc mon producteur Top Vision, la lingako trop mon producteur, mon patron donc mutatala ke princesse eba na ba poto donc allo donc un timba quoi donc voilà merci nayo merci na bande ko nyonso to balinganga Taylor la météo la ma copine moi c'est Pembe ba bisou nayo nabi ke hôtel émission yo nikinga c'est triple N depuis Nigeria bisou nayo donc na lingi bino ya trop on a contact na bato bazana besoin hôtel là ba benga ba contacter Badnyos ba so benga nga so benga nyama ka ozinga. Faire aboyaki. So benga ka yebo zwangai. Mais on voit qu'il fait nos zoro ma bien la télé, maman s'intègre. Que na ko ya dédicace, na pesa mbamoko. Ça moment dédicace rapidement. Na pesi ba dédicace na nga na vie na nga zoro mabiala motema ya cheval sans tache. Na pesi mbote na nga na bijou ilunga, depuis États-Unis. Nikinga c'est triple N, ba bisou na depuis Nigeria. Na pesi mbote na Benita Dior na Luanda, Lidingo na Balimaka, Judith Sebo na kati ya Paris. Ben Dolce Festival à Bilele, bisou na yo. Guilhem Menga, Platini Menga ministre d'État, bisou na yo. Na lingi bino ya trop, José Moko, merci. Ouais, merci Kitoko princesse. Nous m'obéis n'engue princesse à Peseli. À propos ya baboulot n'engue zo sala ba actualité na ba besi na e. Na bi question ki bolandi na émission émission tout est permis beaucoup si pela makasi parce que aza artiste moko o atira la ki pena nyamako ba neko luka pana ane mobimba. Mais na ko zona 2017 c'est ngo makasi. Na bi ke boze belé beaucoup la émission oyo. Ouais, bah mon nom bien. Bon, est-ce qu'il vient pour la lunette donc Sony quoi. Moi trop lunette. Ouais, merci Kitoko makasi na bi ke boze belé vraiment pourquoi pas ya Willy Moucheni le véritable code d'Ambour na Bossanio TV na Pirongo Mbo Chico de Wolo el Chico de Wolo harmonie totale depuis Turquie venangai bientôt aux Allemagne nazia ko sepela trop mais nous avons clôturé le mission de princesse. Bon tenir ma question pas dans les Kitoko makasi na tirer le micro. Merci na ba fan nyonso bolaki branché bolandenga donc na lingara bino ya trop. Donc, vous continuez à confiance, vous n'allez jamais dessus. Taylor et la météo là, moi c'est Pembe, vous n'allez jamais dessus. La ligne bino ya trop. Sandra la Rose Diba, na kati ya Paris. C'est nanga do da mupingu babi, oda shopping ya na vitesse makasi. La ligne bino ya trop, ba bisou na bino. La ligne bino ya trop, bye bye. CongoDialogue.com CongoDialogue.com